Canal Futur. One. Canal Futur. One. Canal Futur. One. C'est vrai. Tout bandé. Ils aident dans la position. Bienvenue dans votre émission préférée, News Dikin, avec moi Betty Massingo sur Canal Future One et Libanga TV. Hein? Donc, Libanga TV, il faut à la caca. Et donc, abonnez-vous massivement sur mes deux chaînes, hein? Canal Future One, donc, number one, hein? Et Libanga TV. Hein? Donc, Libanga, ils ont caillou, ils ont dédicace. La belle Betty Massingo est là, la sublime star, la journaliste international et professionnel est là pour vous faire un bon travail. En tout cas, spéciale salutation à vous, mesdames, demoiselles et messieurs, ladies and gentlemen. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle et à l'endroit où vous nous suivez. Salutations aussi à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin. Salutations à la Joama de Pichuna, depuis France, Serge Lumindele, depuis Suisse. De gros bisous à Tommy, depuis London. Hein. Je pense aussi à Champion KMB, Blaise Kavaï, Nakata Kenya. Bisous à ma maman chérie, maman Kati Bakissa. En tout cas, bisous à tous mes fans. Déjà, Serge Julie Mindel en Suisse, Yo Ebigara. Urgence, c'est toujours dans la Fondation Betty Massingo. Vraiment, Serge Julie, vraiment, Simbara. Fondation Betty Massingo, la Kata Suisse. Bisous aussi à la joie Amado Pichuna. Donc, Boibi Kandenge Zalaka. Et au Sala bien Makassi. Je suis avec Mobik ici. Le maman Mobik ici. Boyebi est très bien en japila wa mingi boye bakaye na ndenge asala ka émission na e surtout na ndenge to yambakaye à intervenir na ba sujet d'actualité mais aujourd'hui to yambaye plus na musala oye asalaka ya ko traiter batou à base ya ba plante médicinale ba plante traditionnelle o to bengaka bokoko donc tozana anja pilawa mobikisi nga donc benge mingi mama mobikisi parce que azo bikisa batu nga moko Betty Massingo mutu atembe metembe silingai na bakisi ya ange apilawa mama mobikisi. Bonjour, bonne santé. Bonjour Betty Massingo, santé bien. Voilà. Toyambio na compte émission na biso to moni oyepe yo mokote oyel biso ba kisi ozo lakisa ba preuve à l'appui ndenge nini o traitaka batu na bakisa bokoko. Un mot d'abord na ba fan no bazolanda yo oyebisi bangoni. Na pesi ba fan na nyonso mbote bisika bozali ba mbote na bino ngaye mama mobikisi na ye na uti maki na uti kolukela bino ba produit o ekomema bino solution na ba santé na bino na ye naza déjà na kin o azana posa na ngai benga pe to kokutana akozwa solution pour na ba problème ya ba santé na bino. Voilà, mama mobikisi Ange Pilawa azaki na maki azaki te bomona me be émission mikolo bande ko lekate parce que azalaki na bisiko kenda kozwa bakisi bisiko abukaka ye a travailler les bino yango bomoni tozana ngo na émission na biso mais quand on expliquer bande ko bazola na biso pour la première fois na yambio na compte bakisi obandi d'abord musala o ya ko traiter depuis quand Massingo musala o ya ko traiter na banyango na mona mukie po oyo eza eloko famille na biso mobimba ebanda na mama kufatikela biso bana tosala musala oyo na banda kioza bato maladi so baye na otala mama kei abuki ba makasa abuki ba biloko na tala randinga salaka ti mko mususu pe na bise na bina meka na meki pa ebisinga omoni oyo so na sate zui o na oyo sangiso zui o na oyo sali boye opesa pe mutu akoyoka bien nde na banda ki kotala na banyango vraiment lelo te na banyango kala tongo na no mwa mukie obanyango tongo oyo ba mama mususu na se kalon ouais pour que c'est que ça on lisu monter ça ambiance car émission hein ba mususu ba bandi on ka ba lelo o nga pe na traitaka o nga pe na pesa ka kisa bokoko nyonso na pona kokosa bat kolia batu bambongo mais mama mobikisi Ange Pilawa lobi ya banzango tongo abanzango kala so ki neti ba ne loko banda ki ngomona muke mais po na boye o traiter bato bando le kalon pe na ba émission boye et ko ça déjà ba ne combien na zobo sanate et ko ça ba 5 ans déjà
ba épreuve nanga pe ezali bato pe na traita o bazwa bakisi mais bato bazali banda mboka bazwa bakisi oyo bazwi babengi tosali ndenge oyo koki kosala bazwi bakisi na bango balandeli ka ndenge nga na koyebisa ye a respecter bamibeko nde na opesi fo boye azwi pe bakisi na ye pe ameli esili abiki pe omona obenga mama vraiment natambolaki baplace ebele nazwi solution te mais ayoka na meli bouteille moko ou bien verre moko ka ya nini na meli nayoki bien en tout cas nga vraiment pour na ba publicité na linga sa publicité te ngai moko ne na bona sala ba émission mais jamais na tikala o sala émission ba kisi nanga na sala ngo publicité te ezala sala ka kozo expliquer ba tourner ba kisi na yo traitaka o ngende to mona ba tumsu publicité ke koto alobi azongi na ba chaîne wana sala te na sala rango te nga kutu so na bina sala ba publicité wana na ofuta kutu loko te na o sala nga ba publicité eko kende partout mais na sala rango te nga publicité na nga eza mutu yanga eza mutu ye moko aye azwi kisi ayo ameli amoni ke abiki nango amemi sango muninga mususu pazaki na problème wana azwi pe amemi sango onga moko na lekarabu na ba télé na bandosela ngo publicité na sala nanga publicité te balobi oya ganga makasi azo ganga otata ba makelele okepe kuna bomona ba makelele na eloko moko te bato baganga mi bato bayebi musala te. Voilà, en tout cas merci beaucoup yango moninga Betima Sengo na linga na yambo na émission po nga moko vraiment fona salelo publicité pour na monique ozo traiter bato ebele bazo bika donc babokono na bango izo za solution ata même bato poto bazo vraiment solution ba ope ba yaka kin awa na centre na yo o eza na commune ya Lemba bazo vraiment solution na babokono na bango yango na lingi vraiment photo ça la publicité pour mutu so ça eloko malamu il faut to ça les publicité to tikara te ba o ba okosa rabatu donc voilà mais na moni ba kiso ye na biso oye nango awa na émission na mona mususu a ba komi ya force net oyo bocal oyo ba komi force déjà cameraman na ko ede biso a filma rango a benda na moko o koto na moni bakomi infection o koto yo mata kita 45 minutes et puis na moni kisi mususu o koto mais quand on expliquer moko hein moni oyo mata kita o 45 minutes o soki ka ozwi kisi o ya mata kita o saleli yango o kozala 45 minutes likola mwasi ezate ke keka boyelo kwa basoso ndezala hémorroïde déjà tellement lié yo makasi okeka mwa mbangu likolo mati bona ko kitambala moko jamais soko zukisi o mata kita o sala 45 minutes likola mwasi 45 minutes ce kokite o kitate o yomoko mona ke peneza ka ya telema elemba te po peni elemba ce déjà telemi po elemba il faut 45 minutes ekoka ce 45 minutes ekokite elemba te ekozaka ya telema na kati. Voilà, en tout cas merci beaucoup bongo o ya force oyo eza ya force yango force eza ya force oyo mobali so lemba neti mibali ya poto tellement basala msala makasi bazala mingi ka ya kotelema msoko okende kayo asali 6h à 12h lisusu abandeli lisusu 12 kuna lisusu ba 14 kuna komi lisusu ba 23h et azo travailler makasi force pe elembaka elembaka omona ke il faut que skoyo kozwa kisi o ya force o soki azwi kisi ya force nzoto pe esilaka donc ce qu'on fait ça la kisi o ya force po aza toujours na force na bo pikili kinde to baka bo pikili ki bo nzoto bo kunu il faut aza na bo pikili kisi o ya force o ezate ke witi kaibo zozonga ndako mwasi pe kuna mama sengi onga za posa boyo kuna atena kokatena za kolemba na kokatena za kolemba te force o ezali o travailler na musala ke kayu tango ozonga ndako lisusu travailler lisusu ozaka na bopikiliki. En tout cas merci beaucoup Ange Pila wa le biato travailler ki na yo journée mobimbo za ina kayu parce que c'est pas mal ya rolukambong c'est bien bon ya rolukambong mais c'est pelisa pe maman na kati ya yambe tout donc soko lembi na yo papa komi tungsa mate force ezali awe pa maman mobikisi Ange Pilawa ozwa kaka force wana tango osali lango donc atoke na ki kayu journée mobimba tango oyana ndako da toujours na force pour soko saleli o ezali kisi na yo a force o lembate o sepesa pe mama mais la moni o ya infection expliquer na lubande ko bolanda biso muto osalela ngo ndenge ni
donc on va que infection pe lembisaka nzoto ya mobali. Oui, infection pisa ata na mwasi. Okozo za be infection. O moyo kangaze mizate pona be infection. Be infection zate ke kake o pona rapport sexuel na mobali yango zu be infection te même na ba douche na neti biso kutu batakini awa ba douche na biso to kota ba toilette. Surtout ça. OK ka bon ba infection. Oh ba place to kendo suba ba place nini ezebele même na ba pona biso moko pe tout ça et là surtout biso basi to za ba mi douce belé na nzoto même mibali pe infection ça te ke ka mwasi eza mobali eza mwasi nyoso to zo la infection mbali nyoso to za na ba infection o meliki sa mindele et sali eloko te kis na biso o ba infection ce ka ozuango vers moko esili. En tout cas, merci beaucoup. Tout ça, les larango, honnêtement, nga betima c'est un peu na ça les larango pour balobi ezara teke moi soit na azu infection c'est kaza ndumba wana ntomanda ko kanisa bongo oui pour batu so bakanisa ka bongo ke non ndenge nini ozana infection c'est ko saka ndumbo bimaka na mibali boy na boy ezala nango bongo te infection za bongo ka pona ki ndumba te. Mwana kutu ya ba 2 ans soki mwana ya 6 ans azo zo na infection bongo sko yonde mutokoli bongo neti mwana na 6 ans na zu infection wapi ayebi ne mama mibali te infection azu ndengeni faut conseiller la kisi wana infection vers moko kaka soko meli vers wana moko infection soko ko ezaki ya chronique soki esilité wana okosi voilà maman mobiki cité en chapila mais expliquer pe na moni na simba na nango yango yo o eza poussière o eza kisi nini kisa poussière ou même yo mutu zamta ya sucre muta régime o ngala umeli sucre na ngaka ke mataka sucre na nga ekitaka kisi o poussière o ezapo na sucre ata sucre ne mati ata sucre ne za ya kokita o umeli na diabète esali o bapota comme bimisa ba mai na makolo o il faut ba katoli kolo o il faut ba sala o boye maman ou bien papa komi tungisa mana ote benga kaka na numéro oya ngawana bomono na baba écran na bino 081 53 48 200 soit na WhatsApp okomelinga soit obengi ngai okozwa ngai moko ezate ke zo muta cabinet na ngai moko na penza ozwa ngai moko numéro na ngai moko ya numéro ya cabinet te okozwa nga moko. Voilà, là je confirme que maman mobiki ici donc on japila wa ya yambaka téléphone yemoko alobi kis o ata diabète et mataka yo to ekitaka sucre na yo e mataka to ekitaka avec kis o eko stabiliser sucre na yo donc aux asusu problème ya ba diabète wana te mais pona bandeko bazolanda biso muto pasa na diabète azape muto yo aux asu na force na nzoto te elembisaka muta diabète alembaka force ekitaka akokalisu mambwana te. Tant ka obengi ozuba kisi o ya sucre e o ngamoko na yebi solution ndeni no salila na kutelo na ya force na kati na ya nyoso be hémorroïde yo be éjaculation hémorroïde na be éjaculation précoce na to mona ngo et comme ngala mona ngo neti eza maladie moko neti comme héréditaire ou chronique je comprends pas au mona même na moi na 20 ans aobela hémorroïde moi na 21 ans 22 ans éjaculation précoce faiblesse sexuelle non yebate ça pourquoi même quand na potote même biso apena kin ezali ezape mingi peso ya nani babiloko tozolia babiloko toliaka o tolinga tellement formol makasi yango pe ezo sala bongo ezo lembisa tellement biso a toliaka ba formol il faut ko zoka kisa bokoko eza banzete eza ya babololo bololo wana sala bien na nzoto bololo wana ebomaka ebele ezo jouer rôle ebele na banzoto na biso bato so ya kokane kisa bololo te fo ka kisa sukali net kiso ngala meka kyango maman mobiki sa japila on ebite tana soko ningisi bebi misa mwa fulufulu eza bololo kisi oyo au salon mélange pour des arbres ekobeta ta inane ezalaka na kata bido makasi kotiaka mai et si la ko expiré te pe makasi nango ezo bakisa malisusu ndenge zabo makasi nango ezo bakisa malisusu oyo ozo tungisa mala problème akobota onga azana nyoka nkao onga iboye onga azapo ba problème nyonso o banda na bota mwana na moko pona kanga lisusu emite onga banda babala ngati lelo zemezo yate lokuta
yaka ekoza sous infection mtikangio nini oyeba ndeni mo oyeba ezate il faut ya vraiment olandeli traitement na yo kisi oyo eza oyo ndenge za bouteille moko soki osilisi yango ozwi solution pour un problème no toza lokuta. Voilà. En tout cas, maman Mobik ici. Deux fois té. Ya solo. Mbala moko so ba le bio ba traitement na bino ezalaka nango na ba date comment dirais-je ba délai té au moins mususu o mela na kaka mais yo siko délai za combien pour na mona mususu te faut 5 jours mususu faut 10 jours mususu faut 30 jours. Ngande zabu soko zwi yango 7 jours nataka 7 jours mais mingi bakoma même pas 7 jours. 7 jours on ngande na loba ngande na pesa bango salela ngo pendant 7 jours. Mais bango moko tang ba melango amona 7 jours kokino to mona ka bengi na okina nga déjà bien ce qu'on a sandeni na kisi wana o nga boy na okina nga na meli kutango une semaine kute kokite 7 jours kute kokite na baka problème ezate o etikali boaka voilà. Okay. Donc mutu pas koko ko bana 4 jours ki biatiki na même 3 jours à pamba ako melango pe ça dépend bantikor mais so so yo ki bien te do fa ke no katina 7 jours nda yo ki bien so ke yo ki yango bien te ba jour oyo banda se ke za mo bantikor moko il faut continuer ako malango ti 7 jours 7 jours so ke koki amoni loko te semi na nzoto wana penza yebisinga na tiki penza musala bokoko wana na tiki yango betima sengu no tika lo sala ngo lisute wana vraiment na kenda na ko kende pe na maiko na boaki biloko nyoso na bakoko pe bo décevoir ngai na ko tika jamais ko sa yo depo bala busa non bakoko ba décevoir te bako tika la ka pe ko décevoir ngai te. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Anja Pilawa to kenembangu Nathan na moni pe bakis o apousser o expliquer biso te musa na oza nini po na ebite bande ko ba na biso ebele déjà bona ba problème ya ba éjaculation précoce ba faiblesse sexuelle bona problème ya hémorroïde déjà numéro ya invité na biso et ça déjà wana et puis ngape na bandilango alobi plus 243 81 53 48 200 plus 243 81 53 48 200. Donc c'est un numéro vraiment si facile hein? Donc so bengi o zoye moko maman Mobik ici Anja Pilawa pour na ba problème na yo mais kisi oyo expliquer nanu na monyango pesa mwindu trop hein et ça peut ya poussière bande ko bona na biso utilité na ngozani ba kisi oyo ndeza bololango o eza bololango ezala mwasi ezala mobali ozwi kaka cuillère moko cuillère o katolela kawana ozwi yango otie na verre na yo ya masanga soit na verre ya sucré bien na mai na yo wana mwasi na oke okinde za makasi epesika kutuna kosupo mona keza makasi eza makasi otie na nini na omeli yo meli moko mwasi pe azui ameli siko tango boko banda eloko wana donc définition dans la rane la mbetu kendara osuka kunati kuna nde place suki sa makambo kuna nde fin kuna place penze suka masole suka nde wana penza ata papa akendaki olinga mwasi na kintuka ayebisa omoni mama tala jour wana boy mais c'est la vérité la kisi oyo voilà comme yo papa o saisa ya loba nyoso auzanelo to bomba akobomba eloko te bakisi nanga nyoso to ndeza boy éjaculation précoce yaka hémorroïde yaka oh nazana problème ya même kutu wana nyoso donc na ba to bazala ba problème ba règle douloureuse ba problème ba kobota hernie prostate bongo problème oyo bande ko mingi ya poto pe na mona ka ba lango ba hépatite C donc oyo kenara neti cancer au traitango pe même kutu cancer kutu za kutu kisi nango ezaki awa oyo mususu na tiki yango mususu ete musu ezali musu eza kuna na bosanya na ebi oyo eza neti vert oyo eza vert même oyo sko eza oyo na mususu wana na oyeba te bieza na émission prochaine tokozwa parce que muta osalela oyo a mélanger na wana mélanger yango nyonso na eza 3 sortes na osala ngo mélange après ce quoi bandi o mélange
Tongo, pourquoi? Vers moko tongo, pourquoi? Nga taka tongo midi pourquoi te? Ezaki sa bokoko, oye ba dose te. Il faut zongo tongo, ozuna poko, ozuna tongo, ozuna pourquoi? Donc, si vous avez bongo abiki, atazaki na maladie à cancer, ou éjaculation précoce, ou faiblesse sexuelle, ayoki maman bien avant 7 jours. Avant 7 jours. O kutuna loba, yango na binga na linga mamba publicité te, na linga nde maladie aye, azui, atali ye moko amoni ndenge ni na omelela bakisi na ndenge ni na koyoka na nzoto na ye. Koloba lo bebele bele wana na mona ngoti na te po batu ba lo bakebele o alobi centre nangeza na commune intel o abinga na intel e wana na intel o abinga na intel i même problème à sinusite so qui pose na sinusite yaka ko mona yaka kisi na ngwezali na malade nyoso o malade pema o malade ndeke yaka na sorte ba kisi nyoso nyoso na zana ngo. Ok, merci beaucoup. Mais pour nos bateaux, parce qu'on a besoin de bakou. Nécessairement, bibal mususu, au monde a yasukara na ekaka na demi coup. Akoma ako na un coup te demi kaka. Akata nimbala moko. Ako kasu concours te. Wana penza za na problème. Aya kisi na ezali. Ceux qui pe mobile moni que za peni nous za mukie. Peni a mukie. Basi boki mayo o mona pe yaka komona naza kisezali oyesa penino ye munene pe peni ye mulai soko za posa peni ya mulai oye wana posa peni evimba yaka na ngonyoso eza kutu ya oloba te ezali. Voilà, namoni pomade nango pe awa o pomade ya peni o eza pomade pour na peni yango même la couleur nango eza pomade o ezali ozui ozo manse na peni pesi mwasi na wa mansaka yango ozo manse tongo pourquoi tango ozo salela ngo o passer rapporter au supporter pour des aboy soko bandika ko salela ngo et puis ça pour ça makasi pour ça no yo bando yo ka il faut supporter aussi sa traitement na otina suka o supporter au sali 7 jours na yo ezana ngo pe belete une semaine ka pamba o tiki au supporter au saleli pomade o ti na suka après 7 jours et kokindi donc 7 jours que tu n'as pas 7 jours que tu es belé. Oh, comme même pas 7 jours. 3 jours quand il y a pamba na commencé on a massé wana et ko matayo moko mo. Mais il faut comment na 7 jours. Oh, so déjà macho tiki na. Voilà. Mais pour na batu musu bazara o mona akoza na peni moke mais azan beso comme munene. Asaleli ba kisi o mona volume et mati après les cas kisi ici la volume est normal. Ah, ba te belé pe ba skuta na kana ba kawana. Menga eza bongo te. Yanga soko saleli bongo pomadi oyo. Peni na e mati ko mata peni zo mata sezaki mukebo ekomi boy etikali boy pona libela ekotika lokita lisute ti okukufa okukufa na peni no kaya munene okufila kaya munene okelango ukofe oseko ilango na munene kaka mama ka nde muta obandolela nzambe ngai ndeka obandolela. Merci, c'est l'ambiance de l'émission News des Kids avec ma Betty Massengou. Nous sommes toujours avec maman Mobik ici. Et donc maman Mobik ici en Japila walobi. Et donc ceux qui ont les pomades nae oyo ya vimbi sana. Et donc yo linge au sakala pour éjaculation précoce au saleli kisi na wizali. Après ça a besoin peni na o e ya munene. Et donc o allongé en et comme na ba centimètre yo lingi qui sezali. Donc ezate ke lora batu so saleli et comme munene après les qui c'est aussi les ongi na le suzuka na état initial donc na état o ezala ki avant non il y a le bi que kis nae soko saleli yango peni no comme munene ato kufo ke na na munene wana ata jo rose kwila ngo pe kaka donc mama zo lela penya munene ke na rozo isubo wapi nzambe na komona lisu na kokuta na lisu na modèle oyo vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Mais batumsu pe ba déclara bino pe ba kiss na bino bokoko ezara trop cher par rapport à kisa mondele. Na ebité okokolo banine est-ce que ba prix na yo ba modalité pour mutumso ko ba betima se ngotundela biso maman mobiki c'est en chapilawa. Nga na bokono ya éjaculation précoce. Na za besoin ba kiss mais montant ya mbongo. Musu pa ko na besoin ba ya force boy. Musu pe besoin ya et là coupé ya munene alingi ya pene ya munene mais montant na yo est-ce que ozana ba primo ko vraiment valable au mutunyo soko yupe ko benga aye pas ba kiss na sans problème nazana na ba prio ba tumusu ba ozo yo ka montate ngakutu ndeza boye
bambongo on a se na ba prix wana eza ngo kaka ke eza ke lo mo ke mutu apesa mbongo te pesa bokoko osali opesi mutu moko akei amona zwi abiki aye kwa osala symbole ndezala mais tala kaka tuza anekshasa il faut kokindaka na bamboka okei futi ba transport kopesa pe batu bambongo bakutana na bazamba pona koluka bakisi wana mais nazala nanga cher te so ko bengi ngai to sola na biso bien obengi betu masengu aya otinda ye palanga otinda ye aya pe to kuta na biso. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, c'est bien répondu. Ndenge kaka maman mobiki ici en Japila wa lobby. Ato bengi beti masengu numéro nanga pesa affiché wana plus 243 89 95 32 048. Soko benga ta beti masengu akoyati na centre pa ya maman mobiki ici en Japila wa na commune ya Lemba Trozwa ba kisi pe to tindeli yango. Ata po bengi ye moko maman mobix en Japila wa autindelo ba kisi pona bato baza libana muto aza na France, muto aza na Belgique, muto aza na Londres, aza na États-Unis, aza na Suisse, aza na Allemagne, net bato baza na libana mboka ba ozo ba kisi na bango ndeni te batungisa mala bango te o biso sko toza musika boy toza na zala maladi bono zo kisi ndengeni ngai kisi kenda partout ekendaka toko solo la kaka mbongo oyo kopesa nga pona bakisi mbongo wana pe yango ekomema ekobia otikelo kisi bisiko zali muto ozo kisi tina ndaku na ye ozo kisi tina ndaku na essentiel yo ka mbongo na yo ofandi na ona ndaku omona ba yo otikelo kisi tina ndaku o naza na Canada o naza na États-Unis naza na Belgique naza wapi na Angola na Luanda wapi qui koma. Merci beaucoup. Donc, bomi tungsamana. O te place nyo sozali maman mobiki ici en Japila le bikis na e koko mais là sans problème. Yo soka ko solo linae bambongo ya senga beza ngo ba prix ya mke ona ba prix ya ba bonbon na ba biscuit ya bana. Et donc eza ngo ba prix kutu teo pona mutu nyonso akomba. Ezate o ata mwana sirage aoya osomba. Oh moi mutaza li gablo libanda osomba na tina nga ba kisi ba cher o ebele wana te eza ngo ba prix assez. Voilà. Merci beaucoup neto rabatu mususo kisi $800 $1000 $600 $500 wana ba olekisa wana ba mo kolekisa. Pesa mutaza malade na mutaza nango a souffrir déjà nango tamulai asa bimisa pe da ba mbongo kokende ko luka ba solution côté muso luka lobiko ya te déjà dépensé aye pa na il faut pesa moi primoko akoka asomba kisi pe azwa guérison surtout na bato pe ba koma déjà désespéré de autour lo basiko que ake déjà bimisa ba mbongo a solution te au moins que et perdre moins espoir ya ba maladie oza donc ya passion so bela bokono wana na ebite na yo vraiment est-ce que mutakoko retrouver le espoir au à perdre ako retrouver ako zonga penza ko yemoko omona ko azuka ba kiso omona soki ko maki bien papa ba 60 ba 70 ans ozukisio yomoko omona papa 70 ans ko beta 4 coups na kis na yo soki azui abeta ko beta ta 3 papa akobeta vraiment azongi elenge ah bon 3 coups oui azongi elenge azongi vraiment elenge tango azalaka tango zalaka wana pe ndinga ozunga. Voilà. Bon pour na ba jeune o ba kokarate ko komata na ba 1 coup 2 coups 3 coups na ba kiss no surtout o à force o le bibo so ramele akoko na combien de coups o ya force ba jeune o bo ko kalisute tellement ba bisa neti ba na moto o ba na moto bo ye ba wewa oyo na pesa bango ba chauffeur bango nyoso bazoyaka. Oh mais ngana ko kalisu mama na tenga bo ayazwi kisi mukongo mwaete mususo ya mukongo mwaye kutu afanda lisubu ezata komaka ya ofandi fa aza ya lalabu mwaya fanda penza bo tamula ezo za sute mukongo passe ayazwi kisi amelika kisi o yanga o azuna kisa fox azongi penzelenge azongi vraiment o mona te baba na we wana biso ba hotelema na lemba zo mona tende ba komi ba kasi ba lemba te po ba zoka ba kisu o nyaso beti tu mer ndeni eza so ka ba moninga na nzela no mena ku so no bima na bimina makolo na kenda makolo mona bana moto ba manga kutofele nyaso ala fo ba osa de ba biloka mama mobiki bon pour la ba chauffeur surtout pe ba chauffeur même bande comme so poto pe ba sala ba misala loba ki ngo ya ko telema misala makasi ceux qui pas salé qui so pas au comment na ba 4 coups 5 coups ceux qui a salé qui so au comment na ba 5 coups
P5 wana a bando sala likolo 45 minutes. 45 minutes vraiment liko o lembate. Ce 45 minutes e koki pas. Wana pesco ekiti. Ce 45 minutes e koki te o kitate. Voilà, merci beaucoup en tout cas maman Mobik ici pour la précision, surtout pour na bandeko balandi biso. Merci de nous répondre na ba question na biso. Nous sommes arrivés à la fin. Un dernier message, un dernier mot pour na batu nyeso o bolanda ngai. O bazana ba problème o ngana lobi, o bazana ba problème ya nzoto ya bokono bo nzoto. Ba mela ba kisa midele na midele, bazu solution te, bazu guérison te, bo lembate, bo mitungisa mate, bo benga ngana numéro na nga, okozwa solution. So kozwi solution te, kande no yebisa bino. So kozwi solution te, no tika msalo no bando sali sute. Bo no lo babongo na asir na nga. Jamais mutazwa ngo a zwa solution te. Bazwara solution na numéro na ngai o azana posa ko benga même na WhatsApp même na appel 081 plus 243 81 53 48 200. Soko bengi na numéro wana ozwanga moko nazate ke batu misusu bazalaka o bengi na numéro bozu muta cabinet na ye nga za bongo te nga soko bengi nga okozwanga moko ozwa muta cabinet na nga te nga moko Ange bozwanga. Voilà, merci beaucoup Ange Ampilawa maman Mobik ici. Donc son numéro est le plus 243 50 donc plus 243 81 53 48 200. C'est bien ça, non? Numéro 1, plus 243 81 53 48 200. Donc sur obengi okozwa numéro wana onotango quelque part obengi osolana ye moka ko expliquer pe ba makamsus autotune émission te pour boyim na émission za problème à temps mais na prochaine émission to rozwa yeso so la biso su bakisi mususu ko expliquer bino pe bande ko bolana biso po abia traitera nyonso ezate ke o munganga pe so kisi moko o biso kara kisi wana est traité sans maladie te ya lobi même massage ba to balingara o massé bango même na massage sans un problème yozoyoka ou bien besoin de rangement place moko na nzoto simba rapé nyaso wana. OK, voilà donc nyonso wana maman Mobik sasa wana na cabinet na ye oza na commune ya Lemba akusala yango parce que ngamo naza vraiment témoin oculaire na moni ne bato bazoya bazo big sama na lobi mais pourquoi tokoki pe koloba yango na émission na biso news de kin teto yambaye po ebele to yamba ki bango na ba émission mingi to ozwa kaka o bato bazo déclarer te docteur wana liaki ngambongo docteur wana apesa ki kisi mususu alobi ke esimbi même mususu esimbi te to lobi non c'est mieux tozwa bato yo bazo sala eloko ezo simba eloko il faut que voilà voilà pour mutandima il faut na épreuve za la preuve vraiment ezala moni mutu oyo abika ki po kende place pas mutu intel abiki nango mutu pa moni mutu pa akopesa mbongo na ye aza sûr que ndena azobela mbongo na bimisi mbongo apasi ya motoki boye bien butu mobima na olala te noke bakayu na osala abimisi mbongo na ye ya pasi po azwa solution na maladie na ye. Il faut payer yo sepelisa moninga apesi yo mbongo yo pe il faut payer qui c'est bien azwa pe solution. Voilà, en tout cas very nice, merci beaucoup, c'est bien répondu. Ange Pilawa lo biangoa maman Mobik ici donc y pas nae et ça un coup une flamme ah oui ça la raté que oye OK ozongi te un coup une flamme ozu kis na yo 7 jours pour la bateau bantikor ezara makasi oza déjà résultat moko ya bien ba o bantikor ça nango pété avec 3 jours 4 jours déjà ozu déjà solution na problème aux tungisa yo au moins comme même na 7 jours t'es déjà au biki attends ça qui l'éjaculation précoce au faiblesse sexuelle on a besoin qui ya au allongé donc il y a allongement donc au allongé pénis na yo ezali centimètres yo solingi pénis ne comme 15 cm au 18 au 10 ezali qui si infection ezali ya kobota pe ezali qui si pe ya ba hémorroïde alobi ngo ezali nyonso eza awa donc kokene na musika te komi tungisa mana yo te bali
basepeli ombongo mingi bakosi o mingi mama mobikisi yeyo Ange Mpilawa muto aye na solution bikita mata aye na solution encore ezali o nyonso o bolingaka o mombongo tout encore mokombo wana bakombo na ya makasi wana donc awa nyonso eza nga moko vraiment na meka ki surtout kisi ope ya bololo na mekengo na suite déjà solution nanga et puis kisi pe ya force boyebi ka biso pe misala to salara obimaka tongo ozo telema nga pe na meka ki yango te fona zo pe ya papa na memela papa ouais il faut zo po memela e yo bozala muto pesa témoignage ba kisi o alors de na meka ki nga fona zo pe nga prémission na memela papa ka ndenge zalara donc et la même maman yo moko pomoni papa azo koka makambu te benga Japila wana ndenga ya kuzo même ozodi papa ba kisi et na poto sale pe surprise papa na mona ki mikolo o sepel sanga souté mais ma voilà atawa o pesi papa pe ayo ki bien donc moi que et au sala vraiment couple la mieux à couple moko fort atoza célibataire ba ye ba déjà mobali ya makasi tango alors célibataire so célibataire au courant makambu te bo so ko marié eza ndeni donc merci beaucoup déjà à vous tous. Nous sommes arrivés à la fin. Le numéro de notre invité maman Mobikisi Ange Mpilawa plus 243 81 53 48 200. Merci beaucoup déjà à l'ingénieur Dav Moubama, les papas de Joyce Davline. Bisous à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa Staïdi Benecha. Donc moi la mère, donc salutations à vous, salutations champion KMB depuis Kenya, Nokwabana Blaise Kava. Je pense aussi à Bendicap, hein, donc de gros bisous à vous. Il y a nos photos, à toute ma famille. En tout cas, je vous aime énormément. Donc de gros bisous à celle qu'on appelle la joie Amado Pichou, na l'hymne national Mama Sociale na Katia France. Hein. Moi, soit Simbara Fondation Betima Sengu. Donc moi, soit Zarasoka Fanda Fani Betima Sengu. Carburant Yangoana et Takara. Donc pour arroser la biso ba news. Ndenge morona Serge Julie Mindele na Katia Suisse. Balobi Mikolo là, moi trop la muka et ça la bien pour Fondation Betima Sengu na urgence. Photo sunga ba orphelin surtout ba fête yango tozo kende et que ça la bien contribution na yo et ça la biso vraiment énormément plaisir et puis nzamba rozanga te kopambola yo bisous aussi à Tommy depuis London. I kiss you so much en tout cas. Merci à tous mes fans, je vous aime énormément. Abonnez-vous massivement sur Libanga TV, Canal Future One. En tout cas, vous aurez toutes mes émissions et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà pour un prochain numéro de cette émission. À la prochaine. Merci beaucoup et next time, hein? Donc ciao. Canal Future One. Canal Future One. Canal Future One.